Tikani mabe yakatolanda ye yakani baso to kumisa kolo to kumisa kolo na kombo na ye ezali ya songa amana bino soma na bisi bino pasi na mona mutilo yo soma na mute na koti na ngomba na pasi na koti na zona kati ya ngomba pasi zile makambo ya minene oye kitinga na kumo ina ngai mwasi msusa kunya ya mwana lobaka tango na yebaki yo te papa sima kinga mukanga osali la kinga tika soki mukete papa amina bisana Bishop Sigoyo Beli Pesa Tama Kamunisha Beli Wantongo Isa Tango Ikuti Kami tayo ako ni Isa Mokili Tango Wana Oye Dalike Maneganya Kata Abisaki Isa Mokoka Santa Mbota Makambo Beli Sekenyo so Mona yo Ewe mama na miloko na diso mama Yonde ojali mama ya mabota. Voilà, de retour sur ces plateaux, fidèles internautes, bayi internautes, na misana ko benga bino ba téléspectateurs. Bino baye bokolanda kabiso butu moi na nzela ya minga makibango télévision to kanisi bon papa Jean-Paul Beken Ntsatu Zola. Depuis Londres, to kanisi papa Vem Lei Molongani ya maman José Ngoyi, maman José Diangenda. Depuis Genève, to kanisi pe kuna na kati ya Suisse, papa Alfonso Sunda et le mona maman Nina pe bino banso bokolanda rabiso ya lelo ezali neto kotato la monene tata kimbango to ko kabola expérience pona kotala ndenge nini bandeko oyo papa pona parce que nzamba kosala kati na bato nzamba za likambo na ya kolinga kanzela elekela yebaka ete lelo soki maman fala ndenge moni maman fala odi boso betando na bino papa ponela ki esika wana ete maman fala nyo na mokili okosalela ngai okopanza sangolo lenge moko pe nzimaki maman Muyasu elongo na libota na baleka na ba preuve oyo po ete lelo yo to beta yango lisolo bazalaki témoin ya masivi matata nzambe mama Muyasu nzamba pesi biso makasi mama mbu to moyo to se rafraîchir to pango sima ya misu pamba te ezali o ezali faki uzala kaka soda po za na likambo ya mona te faki uzala kaka soda uzala molongi po nzamba lekisa wana nzela na bilo pamba te baki soka lekisa ke mona nzela ya fulani ta mususu elingaki uzala na molimo makasi te awa boyo tosi to pango sima ya misu elonga esi emona na nde to tilemi to zongi lisusu na deuxième numéro mama ngai na posa na ebandeli to ndaki na yokaki olobaki ete papa alobaki tango moni likolo efungwa me ekiti alobaki akopesa bana misato ya mibali mais toyoki na lisolo mama mbu abeti alobeli bana basi kaka mine nande ko ireno atikaki biso na bo babikaki pe alobeli kaka mwana mobali moko yako ayaki ko benga etanga sokolela akobelela ye yaka misato wana bayaki to bayaki te na kombo tata mwana tamu musanto papa mama journaliste mutuna yo exacteur pamba te tango tata wana kolo wana amonanaki elaka wana emonanaki na boti pe makambo pe likamusi pe ok mwana wana pe abotami na bengi nganga nzambe pe asali ndenge asalaki ale loko wana pe ekwei mwana tikali na ya bomo kasi nasema ya mwana wana na continuer kubota bango lulenge wana na tikali kukwete pasite eloko to kio boti kimia sikoyo mwana ya liboso na botaki na mboka papa bazalaki te tango na yene kusasa papa bazali tango na boti mwana ya mibale papa pesi kombo tukubameni
na beba kolanda biso mama pe tata si afongola lito ya molimo olimbolela biso tokuba mene laksini na lingala. Salut tout le monde. OK. Très bien. Tomi bongisa. Ya mibale ayo kupesa biso kombo na bale misatu wana. Vova Maluzei. Vova Maluzei. Bolo ba oboyebi. Yango lelo esangisi biso na kati ya plateau menga makimbangu. Bokolo ba mayo boyebi na tina ya bonzambe. Tika kimbangu. Nzamba ko sa mwana suka ya mobali na bana misatu. Très bien. Ya solo. Soko moni na soko na misima enemies matali mayibana wana bazali kusala mayibango bazali kusala oyo pe akufaki wana soko bazali kinda sayi na yango sabi nazaka masusi wana bongisa molimo oyo na yebeli tina te molimo ilongo na mboko kapo na bongi ka mbongo ezaka masusi na mito matani so na kabisa jaka ai na mona kapiete sinyo se pa ya mzambe kwa mzambe ngai azongisa kindam ba oyo wana mzambe alongaki ngita amate tango tukenda ke pana ye alobaki na ngai lobi kange ko tanto ako siri bon kasi kadendi fako sika kusaisa diambi ya solve ti mama muntu yasalaki musala oyo avandaki na mokili akomi lokula makako kaka ndenge bafanda baki mana kidwate ye muntu akangi ko akomi soko ayoki mungongo ya mwana ya kote na ngai po nini atubila to mwa ya kuba Yesu esa kasi kama mwana mwana na diwa ya kisi basi wana kwa kwa esa hivi bongisi pona nini na balisi mwana ye nani pena libaya na ye ba papa ba ye ba papa sali makambo papa dia ngenda tindi batu ye kufanya na libaya wana papa si mwana tindi batu ye azali nani sali ke disanga papa dia ngenda ye na pesa mbote liboko na ye na yangai mwa yes etutana esate epesinga mawa. Izai ko sandini. Ndio ko sana sana ndi boko. Sana boko. Sio na nacho. Alongoli ndi boko. Aboyi liboko ye. Aboyi liboko na yena ngai liboko epesa ngote bo. Ngai na dongo na ke kubandila ko tele mususu. Tama na kono na mususu. Na sala bo. Alongoli liboko. Epesa ngai ina. Papa, azumbote na ngai te. Kini nasali nini? Na ke kufanya skuli na faranda. Tama asibisi. Pour les éléments comme secret, atiki mama na salo. Alors na ngai dandangai na nandi. Ti kote ya. Ça va manger. Papa c'est du manque à nani. Ouais, papa dia ngenda. OK. Papa dia ngenda mutaso sala bongo. Siko tangu tukumwe na suka ya salo ya sala manger angundi ani. Sango nini nini. Na le papa. Alors ta pinjo. Doba. Na bani. Hein? Maman, papa tomboki quoi? Maman, makambo yoke musango wapi? Makambo mini. Ya musika kuna. Yoke muso yango wapi? Unabebe na lota kia kando. Ndoto yora taki makambo. Obonde na kili bonde ria ndengi nini yoke kubana makambo oyo. Nani papa ni msanga papa na ye na bonde na banda na bona kana na bonde la kasi na loti ndoto papa di msanga papa. Familia hata lima ya devia batia solo likambo yo tango ekusalama toyebi te soki tokotikala boni na lingomba oyoki nga nabia papa nzambe alingi yo mingi po ete obunga te nzambe alingi yo mingi pambate likambo litango ekusalama ekosala likambo monene toyebi te soki tokotikala boni na lingomba oyo ntango olingwami naka na fami ekani abalukaka nga mbala misatu osoleka mama papa abaluki nga aya apesi ngai elembo
levi na ngai merci mama kuloba na mutu likambo te ata mokolo moko ata nani komeka kuloba yango na mutu te kasi yebisa mobali na nyonso aboyi me mononga nini avo oyebisa ye ok tofandi mama kino bokonzi ata simiki mbango tianga me yaka te eye wana papa kominali na ngai yana papa ngoli mobali na ngai akomi kominali na ngai yena papa lokola toyebaki likambo wana okosala mayele te biso tomonaki ete lwe likambo ye ya so ntango ekoki ale osimolisi mbango tianga na akomi kotambola na tourne na ye mbo lokola delvo oyo ezali commune ezali moke tokopesa mpenza bato pole mingi na likambo wana ekoloba ntango okoloba makambo wana oza kaka na kati ya ndako ya nazalaka na kati ya ndako masini nyonso ezoleka oza kaka na kati ya ndako bapasi sikoyo ntango oyo makambo eya osibokundi na ye boye nazalisi na ndako na ye te tosi tokabwani pamba te ndako wana yakelekota eza moke wana akende kotanaki na ndako ya monene akende kota na ndako sikoyo ya moke yango wana sikoyo biso maki tozala lisusu wana ndako ya papa ya moke bino bokozala lisusu ndenge yango wana papa akomi kominali na ngai bake kosalika mpona kuyamba papa simoni fimba motianga mitango akosala tondine wabi na ozone ponga ndema libulu esalamaki kuna tokei kuna ngai nalingaka makambo kowela te natelemi kaka nia nafandi osiya na mbote sikoyo biso tofukami na ngai na molongani na ngai bango likamani ntango tofukami wana bapasaka meso batelemi bakatani mosusu wana nyonso espèce batelemi ngai sikoyo na ye ntango nafukami kaka abalulika miso ate abenga namoya asunga nzambe na ngai le bien omoi bandoto na yo omoi bandoto na yo sikoyo sala makasi na mabonde bitumbe ye kate eye sikoyo sala makasi na mabonde mamisonisi nzambe na ngai tiketi esala na ndenge bobongisilaki yango bande sikoyo ntango bitumbe ebandi bazoya na lipango ete biso ngaliyeme ngai ya ngoli nayaka na ngaliyeme na bible nayaki na bato te bandimi ya papa nakutaki bango na ngaliyeme moi naso bandimi napesa bino eza te yango nomoni ngaliyema ya solo bandimi bakendaka na félicité bakendaka te mutu moko akendaki azalaka protocole nde akendaki papa ngo yabanda kotambola tourne na basection na ye nyonso mokolo na mokolo mpona koyebisa bango ete botala na Yerusalemu botala na Yerusalemu likambo wana muta mpe omoni na poko toke pa mbuta alobi papa ngo kaka ndenge ozwi décision wana kaka ndenge wana okochange te bandimi bakendaka te ngaliyeme bandimi ya ngaliyeme baningana te bote papa ngo ya telemaki mpenza na ntina nini ya ndoto wana nalotaki ete simoni fimba motiangani akozala lokola byangende kontima matondo mingi mama Moyasu toyoki bino vraiment à suffisance kasi tokokatisa mpe na ngambo ya mama Mbu kuna mama na biso mama Marie José kwa kotatisa biso parce que awa tosili bongo biso na bino kopalpe grandeur ya bonzambe ya tata Simoki Mbangu Kiangani okotala moto avandaka na bato na ndako bato bakopesa maboko bana mama bakosolaka kasi batina koyoka te sika senga bango mai nayebi te soki okoyoka ngo pa ya nani kasi tata Simoki Mbangu Kiangani na nyonso biso tokoyoka ngai na totire conclusion sika wapi ya koyeba tata Kimbangu oyo azali nani tosala lokola mama Liliane Bapu
babia langa nzembo ya jeteki groupe théâtral kimbangiste soki asi atie jipe na ye asi atie polo na ye na likambo ya tata kuna ata bolobi ndenge jeteki c'est-à-dire animation eki ezongi pamba te bayebi ntina oyo bakosalela tata Simon Kimbangu kiangani. Mama Marie-Josée maso wana eleki na kotala yo zwi mokumba obandi koloba 50 ans passé lelo oyo age pe epusani tokokolanda ta mosusu soki tobi toestime tokokolanda ba 40 ba 50 tokolanda lelo oyo age epusani otali na mokumba monene oyo aki nango na ntina ya likambo ya maelekelaki bino na kati na libota papa tolobaki oza kaka en vie ti lelo oyo tokofandi na tokoswala na okobeteli biso lisolo mayelo elekaka soki mama Marie-Josée akoloba likambo lelo mpona papa Kimbangu to aza na souvenir moko to mpe témoignage moko ya makasi oyo lelo oyo soki atelemi alobi ete te papa diange na kontima ye wana kaka papa Simon Kimbangu kiangani mama Marie-Josée akoloba nini eza ebele mama journaliste makambo ezali ebele kasi mpona ngonga nakokopesa bino ata moko. Ok. Merci. Maman journaliste ngai Maman Marie-Josée na 2017 nazalaki empoisonné. Nakendaka matanga ya petite sœur nanga ofelaka mobali ya botaka na yebana ya liboso kuna nde balingaki basala leki na ngai mabe me yango eyaki kotombe epai na nga. Oh là, comme toujours. Alors, tango na comprenaki yango ezalaki juste le 17 mars. Donc likambo yango esalamaki le 16 mars, le 17 mars na ntongo nayebisi petite sœur ke ngai naza koyoka te te wana na kati ya matanga nabi naza koyoka malamu te lokola baswanisaki petite sœur na kati ya butu ngai wana naza na kati ya kwiti ya makambo basali nga nayebaki te alobi to déplacer tolongwa awa nga baswanisaki nga na butu na baseneki na nga nde tolongwaki tokei epai ya camarade ya mobali na ye kuna tokei kovanda po tomibongisa po nde mokolo corps ya mobali na ye ekobima ex mobali na ye abotaki na ye bana na mibali ya liboso nde nazoyoka bien te nayoki motema etindi nga nazwa putulu ya moto na mela nasengi bakolo ndako wana putulu ya moto ya mbabo nazwi na pase yango na meli ntango na meli yango nzoka ekosunga ngai mpona kodose gaz ya poison tovandi ti corps ebimi toye kokundana ntango ntongo etanaki nga nazoyoka kaka bien te ntango nasongi na ndako nayebisi bana tala makambo nga nake komona esika na kende babandi koloba na ngai yo oliaki kuna mpona ninga mpona ninga nayeba ndenge nini tobandi kolandela sikoyo mpona koyeba ezali yango to ezali yango te tobengi nkamba mama Muyasu akimi mbango ake koyebisa papa ntango ayebisi papa alobi ete basala test maintenant test tokosala wapi toluki ndenge ya kozwa test ezalaki na biso pasi nzambe asungaki biso jusqu'à ce que test wana yaki kosalama na kankokolo ntango tosali test ebimi positif maintenant lokola nabimisaki likambo ya koloba ete poison oyo nazwi yango nde na matanga petite sœur andimaki te atiaki doute abi non il faut ezala poison oyo oliango esika mosusu olingo kosala ndenge oyaki na matanga na ngai na esika nakendeki ke kuna nde basali yo boye nzoka kuna na Delvaux toza na petit frère moko azali cousin Jacques Kalenga azali pasteur lelo ye alotaki ndoto une semaine avant ke bakendeki na esika moko boye bazokanela bango ke soki tobebisi bango na biloko ya kolia te tokobebisa bango na makolo ye babakei bakongo na mama Élysée ntango bakomi na bakongo na nsima ya matanga bazolamba potopoto mbala moko nzungu ya potopoto ekweli mwana na ye ya suka na makolo ya mwana eziki
ngai ana Kishasa nazobunda na pasi ya poison alongwe na Bakongo aye na Nkamba ngai pe na tango maladi monani na ye koya Nkamba toye kokuta na biso nyonso na ndako ya mama Miyasu nde sikoyo tobandi kosolola na kosolola wana ye azotomboka ke makambo wana ya poison wana eza lokuta ole poison epai na ngai te ngana yebisi ye mais yo ozoboya ndenge mutalota kindoto ezali Jacques pe ayaki pe na Nkamba tosanga tokutani biso nyonso awa na Nkamba nde siko Jacques a confirmé ndoto alobi ke ndoto wana ndenge na lotaki ezali bongo ye aboyi alobi ozomona te mwana na yo aziki na makolo yaya ale na biloko ya kolia ozomona ngote aboyi ka tolali tokomi na kati ya butu ye mama ileki na nga wana aloti siko ndoto ya ye moko aloti ba gangi mibale bazali kobunda ndenge ba kacher américain babundaka na ba ring mena moko bango simbali likolo ya ring na likolo ya ring wana ngai nde na lali likolo ya ring na se ya ring mwana na ye oyo azikaki makolo ye na se ya ring na likolo ya ring ngai nde nazaki na likolo ya ring bao bazobundela neti ngai mena bitumba na batu bazoya mbangu batu bazo kotala bitumba wana nde petite sœur azaki musika aye mbangu abi yaya place batu bazobunda boye yo lali boye vraiment lali na yo ayemba moko abendi ngai atienga na lipeka moko atala na se ya mesa akuti mwana na ye abendi mwana na ye na se ya mesa ya ringi wana atiena lipeka mosusu nde akimaki na biso pona ko confirmer que likambo yango ewutaki solo esika wana alors nde tobanda wana nakoma kaka komela biloko ya poison na ye na Nkamba nazozwa mabondele papa na 2019 mama Liliane mwana nanga ya mibale akomi pe empoisonné lokola na yebaki déjà biloko ya poison ya bandeki kosanza nde makila nde toye ko secourir ali tobandi susu kopesa ye traitement ya poison na 2021 mwana nanga mususu ya mwasi lisusu Martine baye ko empoisonné epai ya semeki na ye mwasi ya na ye alors to sabi lisusu kaka bongo toye koya awa na Nkamba biso nyonso misato mama journaliste nde nakangisaki bana na ngai toyaki epai papa Simoki Manke ngai nde nayaki ko rappeler ye nga papa pona nini boye kaka ngai baleki bazwamaka na likambo ya poison tala ndenge le kaka na rappeler sikoyo histoire na utu ko betela bino oyo ya mama yemo papa na biso azalaka pe empoisonné sikoyo na bana lisusu papa ikomi lokola 8 personnes na famille moko na boyelaki papa na yebisi papa donc ndenge nazoloba boye makambo esalami na 2021 nde nayebisi papa Simoki Manke ngalobi papa nga na kokoka te naza ko me rappeler un jour na lotaka ndoto lisusu ete nabondelaka lokola Job yango nayebisaka papa na kokoka kobondela lokola Job na kimutu boye te mpo nga na kokoka na nga te naza na nga kondima moke via Job papa na kokoka te papa silisa biso poison na nzoto ndenge osilisaka na ntango ya papa Diankenda na nzoto aleki na ngai nasengaki na papa mama journaliste ko banda mukolo wana papa bongisaki biso ti lelo tolelaka lisusu pasi ya poison te po tozalaki après 3 mois il faut que tu renouveler pour ça biloko ya poison après 6 mois il faut que tu sala biloko ya poison po ezaka kozonga kasi banda mukolo wana na lelelaki papa na yebisi ye na rappeler ye pe na yebisi ye te tolingi lisusu te banda mukolo wana poison na nzoto ya ngai na bana esila matondo mingi maman Marie-Josée en conclusion tokoloba nini mama nakanisa batata na bamama bolandi biso na bokebi likambo oyo ya tata Molimo Mosantu batata na bamama tosala keba pamba te ezalaki bobele boye na ntango ya Nkolo Yesu mingi bandimaka te ete Nkolo Yesu azali Mesia mwana na Nzambe azali Nzambe kasi lelo tala mokili mobimba tozali kobelela Yesu bobeli ndenge wana ezali likambo ya tata Molimo Mosantu
mingi tozali nano na pongi na kosenga na bino bandeko oyo nyonso bolandi likambo oyo bokoka bongo kolamuka na pongi bomeka kosala ba recherche mpona koyeba solo likambo oyo ezali ndenge nini totika koyimayima totika bilobaloba totika kotiola pamba te tokozwila yango lifuti te kasi toluka nde koyeba pamba te likambo tata molimo mosantu kolo yesu ye moko alobaki ete bamosusu bakoyeba bamosusu bakoyeba te bino bokoyeba yango kasi bamokili bakoyeba te yo yeba kose positionner okozala parmi bayeba koyeba ye to ozali parmi bamokili oyo bakoyeba ye te yo mokristo na kati na mokili oyo luka oyeba continuité ya likambo ya tata nzambe na nsima ya nkolo yesu nani alandi ezali tata molimo mosantu na yango tosala keba tososola likambo ya tata Simon Kimbangu e nazali koconfirme na kombo ya tata pe ya mwana pe molimo mosantu ete papa Simon Kimbangu kiangani azali solo nzambe molimo mosantu po ete mai nyonso ye azali kosala uta abandaki mosala na ye na 1921 na nzoto ya papa Simon Kimbangu aliputa na nzoto ya papa Diangenda tina tango oyo ezali kose confirme te ezali ye tolonga na pongi tosala oyo bazali kotinda biso tobanga nzambe pamba te nzambe basakanaka na ye te yango bandeko na biso boyoka oyo tomiki kopesa bino lokola litatoli esimba kondima na biso po ete tobikisama na mokolo wana matondo mingi mama muyasu tokomi na suka liloba nini oyo ya suka okoki koloba lelo na kati ya baetando na biso na elobeli oyo toyei nango liboso na bino uta makambo nyonso oyo bomoi na yo avant ozalaki mbangiste papa ponaki yo aponi yo aye kotalisa likambo yango na kufa ya mwana oyo liboso azali na biso na kati na plateau elelo oyo ozali parmi bamama oyo bakoki koloba ya mingi oyo eleka na kati ya résidence ya papa Simon Kimbangu kiangani pamba te avant akoma chef spirituel po azala déjà nzambe po elaka eyalaki bongo uta ebandeli kasi avant koma chef spirituel yo ozalaki na ye na kati na ndako ndenge oti kotalisa biso mayo mazalaki koleka oyo bandeko kolakisaki ezalaki azalaki moto moko ordinaire po biso mpe tokoloba yango tokotémoine ete papa oyo aboti biso alaki solo bongo mécanicien asa mécanicien et mona kobongisa mituka na papa Simon Kimbangu kiangani et papa ntimancien métier boya bébé na Delvonde papa moboti na ngai mwana papa vuza yabaki koloba ete tango baokende na kati ya résidence ya papa Kimbangu azali kofanda esika moko na bandeko na ete bon ngai siko na soseli bino motuna na yebi te mama mbomu ta korépondre to pe mama Martine ta korépondre papa Kimbangu abande kofanda esika mwana bandeko na ete abande ozala mingi kaka de côté mingi kaka mopandi bon papa azalaki koloba bongo azosala mosala siko bino baebozwi ta ya kofanda na ye mingi ezalaki ya solo soki ezalaki ya solo anovanda bongo mpona nini merci mama merci pamba te okanyusi nga likambo monene ya solo wana oyelinga kobonga ngai po tokeila biso ya solo mama journaliste na kombo tata mwana tata santo likambo yo lelo wana ezali te likambo monene ata tokoloba tozoloba na ndenge ya mayele bon tokoloba boye ngai yo so mwana nde na banda kovanda na mbuta ofia na mama sitori na sabambu na sabambu nde tobanda kovanda na centre d'accueil bana na biso tosi bango na ngai na moninga na ngai tosi bana na biso tosi bango mosika boye bafandi mpona kosepelisa mbuta bakia na mastori biso tokoya kofanda na bango na bango wana pamba te ntango wana ndenge te si se balukaka ne 9 likambo oyo esalani bantu na mokili bazomona lokola esalani lelo
biso bantu yebaki ete makambo ebandaka mama likambo oyo esi esalemaki kala kasi lelo ntango mokili emoni ete muntu oyo na banda komona lokola moke lelo akomi muntu monene nde tomwangani soni oyo likambo ezali soni bato yebaki te kozala na boye mokuli tomoni yango esalami boye tokosala wana lisusu te oyoki biso ngai mama nayo na mbuta mpatia na mama sitongi mwana na sabambo bini te mpona nini balobi nkoli ntango aza mwana moke ayebanaka nkoli aza mwana moke nde kotango okola koma okopusana pembeni na ete nde kopasomoti mbango tianga maria koyeba ye esalaka te moto nyonso azomonaka moto bongo kaka ekolali molimo mosantu molimo nango ya molimo ya soni oyo ezali na bososoli. Selon analyse mpona nini mingi papa ayaki kofanda elongo na bandeko te c'est-à-dire ezali boye bino boza bana mboka toza bana ya ville tokokani esika wana ezalaki pasi soko papa simoni abanda pende kofanda tina ndako papa simoni ya papa dangene na makasi tokomana pale tata yaka ofanda yango wana na ngai nayebi malamu ete papa amilakisaki ete nazali molimo mosantu molimo mosantu ya nguya oyo bamokili bakoyeba te kasi ye alobaki ete mokili bakoyeba ngai te kasi bino bokozala kati na ngai bokoyeba ngai mote moto olimaka toyembaka lelo nandimi yesu elaka na yelo elongani molimo mosantu ayeli mponanga lelo nandimi yesu mobikisi tikani mabe yaka tolanda ye yakani baso tokumisa nkolo lelo ebongi tokumisa nkolo na nkombo na ye bomoi ezali mama Yesu bamama na batata ya solo nga na bana bino soko na yebisi bino mpasi nga na moni na mokili oyo moto mosusu amoni yango te mpasi nga na moni na koti na lingomba na pasi na koti naza na kati ya lingomba bopele pasi ezali kolanda makambo ya minene oyo ekitili nga na bomoi na ngai mwasi mosusu amoni yango te mpo ana mama na bana aboma bana nyonso mokolo moko oyo oyebi ntina te mokili ezobaluka ezosalela yo tosala ye nini kasi lokola nazalaki na mboka ya tata nzambe mokolo yesu tata simoni kimbangu alakisaki ete nzambe na ngai abilikisaki bana na ngai ndenge lulenge abilikisaki mama oyo ebembe banda kufi banda mama journaliste mama oyo ozomona ashapesi ngai bakoko libwa bakoko basi baboti mpe bana ndenge omoni bo tala eloko lingi ya kosanga mama ta yo moko tala nano tala bomoi na ngai ya mama oyo asumaki nazalaki mondimi te nzambe asumaki ngai yango nalobaka ntango nayebaki yo te papa simoni kimbangu tiangani osalelaki ngai kaka moke nazobabaka na ata nayebi kosanga te akotika ngai na tika yo soki moke te biloko ya papa na kotika yo soki moke te molimo monsanto akondire ngai nakoti na lingomba na ye naza na 18 ans lelo naza na 76 ans. Wow. Makasi memoire makasi ya bolo. Koti na lingomba oyo na 65 naza na milenge
nalobaki nzambe na ngai dukula mwana na ngai asekwa na maboko na yo ngai moyesu lisumu oyo batangi ete moto alobanga libanda lingomba na kosimba yango ata kutu eteli ata kutu esali ndenge nini na kosimba te pamba te nazali eloko ya kofuta nzambe te nafutaki ye ndoto na ngai motu na ngai napesaki olenge na yo mpo ete ata moke wana ngai na kosalela ye akumisana na bantu oyo bayebi ngai mamu yesu nzambe asalelaki ye boye ya solo mama journaliste nazali eloko ya kopesa nzambe na ngai te nayebisaka libota na ngai oyo ya kupengo etali ye ngai nalakisi bino nzela oyo mwana nyonso na bana na ye balanda ata simiki ndambo ti angani nzambe molimo mosantu ye nde mosusu azali te soki okoloba ete ngai ya kokitisa yo soki omikitisa epai na ye ya kosala nini akotombola yo voilà mokili toyoka po ete tosala oyo nzambe alingi pamba te mokili ekoleka ese likambo na nzambe ekoleka nzambe ekoleka te lokola yango ekoleka te mama na likambo ebi tokanga motema tobatela mibeko mpo na mibeko nde nzambe soki oza na mibeko oza na nzambe osangi mibeko okomi lokola papier likambo soki ye moye nzambe abundila yo eza te tala bitumba yanga mamuyaso na bungi na mokili ngai na ndingi maboko nzambe asali nini abundili ngai pamba te nalobaki na ye te papa bomba ngai nasalela yo lelo mokolo ya lelo papa mobali na ngai akufi papa simoni kimba motanga nayebisi famille mama moyaso akobima te na yerusalemi akofanda na ngai na yerusalemi naza na ye posa ngai naende kozwaki paster awa na yerusalemi lelo bati ngai na bio ya fiki nakomi mama paster conseiller nation ya yerusalemi nayebaki te nakita liboso ya nzambe na ngai lelo nakomi mama conseiller nation na yerusalemi sali nzambe alingi biso mingi tuka nzambe alingi biso tosala nini tolinga ye mama journaliste bino bosala na bilenge botala bulenge te bulenge eza na eloko te bulenge eza na eloko te pamba te nzambe ngai ayebi liboso na yo epai yo ozokende alobi bantu oyo bawelaki mbo awelaki mikuwa atekaki biso oyo nzambe azali kobongisa biso liboso toyebi yango te biso totalela ye obetela botalila ngai exode 14 botalila ngai nakosalela bino oyo boza na makosa nzambe asangi eloko te nyonso tozali koluka eza na maboko na ye kanisi maloba na ngai ezali ete baoyo bazali na nzambe bakokufa soni te matondo mingi eyokani wana ezalaki bongo conseil ya mama conseillère ya nation kamba na kati ya association de femmes kimbongiste toyambelaki bino na deux volumes oyo mama moyesu oyo azalaki bongo molongani ya fait pasteur ngoi kamanda joseph elongo na mwana na bango ya liboso oyo bavivre baévénement oyo toti kotalisa na bino koyokisa na bino mpe na baimage mama marie josé biso ndenge makimbango télévision ndenge tolobaka modiambo dia tata fois to fois nde na yango wana esika totelemeli mpona mokolo malelo soki nzambe akati mokano te ete maye oyo bango babombi na kati ya mitema na bango epesameli nzela tokoya lisusu pamba te mingi oyo bango bayebi surtout mpona kozala mpona bonzambe ya papa simo kimbangu kiangani mpo bavandi na ye yambo ete azala chef spirituel ti akomi chef spirituel bamoni ya mingi kasi mingi epesameli na nzela te ntango kopesameli na nzela bokomona biso tokoya lisusu mpo tokundola manso oyo ezali na kati parceke ntango oyo ezali ntango ya pole lokola rubrique na biso na kati amenga makimbango ekolobaka na yango mpona kosisa émission mokolo molelo totondi vraiment botondi mingi couple vemlei kuna na Genève
maman José Ngoyi libota na oya Ngoyi to comprendre que balende si nyonso yo kopesaka biso na menga makimba au télévision oyutaki na maboko ya maman Moyasu totondi bino botondi elembo ya kozala ndoi ya banzambe ezali mokumba monene bitumbe koya kasi koyeba ndenge nini kotelemela mpona kobunda yango pamba te satana soki nana azwi eloko akozali koluka te akotikaka te kasi biso na elika toyena mpa ya tata nzambe toyebi ete tokokisa basoni te mpo ye azali papa vemleni tolobaki merci mpona cadre kitoko oyo bosali désormais menga makimbango soki baoti kishasa kokomela ekomi kaka awa mpo nyonso ezali tokoloba mingi te bafleur ka tobwaki ya mingi tozwi esika epai mwa split epai mpe tozotravaille mpona mpoko eza permanence maman Liliane bapuna makusa kuna kolia kotonda donc merci beaucoup merci mpe na bayi internet nyonso bazali na mokili moma bakolandaka biso merci na babone ya menga na Kimbangu télévision merci na bagroupe whatsapp na biso mate ya bamaman tolobela mama molo mpe na mate ya batata bokolandaka biso butu moi totondi bino botondi nini nalobaki soki nzambe akati mokano te tokozonga mpe totondi susu botondi na mama moyeso kotala ebele ya age oyo kasi mama azali motu ezali nano koraisonne lokola ngai nayo elenge tosengaka bwani ya biso bilenge tokokola tosengaka mpe bomoi molai pamba te toza lisusu na mama ifo tobénéficie na kulisi ngai mama fala na kozwa na kolala kutu awa lelo mpona na kozonga te nazwa ya ngai na kopreparele yango émission plateau débat na ye kozala kaka pamba te toya kopesa maboko na ntambo mosani soki tolobeli ete tokolobela nani otikala malamu tokotela mikolo ezali koya matondo mingi au revoir mama nzembo wana kitoko etoka bwana ngoko nzembo opesaki biso wana tingani nzembo chiluba obanda koyemba na mboko ezali mabeto malamu nzembo chiluba wana tobanda kotambola nango na nzela mpo ete tokɔta na esika basoda bazali bamona biso te nzembo wana bayembi yango na boye po mongongo ezali nano mongongo ezali alanga nzembo ezali kena makolo mama mwiluoye talongela mama mwiluoye mama pesa biso nzembo tosilisi atokomi na kata ambiance biso na biso esi esili tolinga toyoka nzembo wana chiluba mpo mama chiluba me kikongo ozokopalola mpomonake eloko ezali ya molimo oza inspiré ekwalaka na ndenge mosusu yoka ndenge nguli akoloba kikongo donc kuna pa moyen pesa biso nzembo mama akalibambila bampe simoni mukomo wakafwa simoni mukomo wendani yesu akalibambila bampe simoni mukomo wakafwa simoni mukomo wendani yesu Kongo akufa nzoka nde Simon Kimbangu azali kotambola na nkolo Yesu elongo ese bango bayebi te nkolo Yesu azali na Yerusalem bayebi mokili bayebi te bango batambola te elongo. Merci, au revoir, à la prochaine. Le petit à la brancher, de commenter, de partager, de aimer pour te découvrir sur Maman Moyasu dans ma version, je suis sûr que papa peut